ya Congo balingi ke katana pour pouvoir eutakande na ba peuple. Donc il faut couper ça. Il faut pas kata coalition wana. Bona bi peuple elingi yango te. La zone de prison hein. Toyebi nini te population peut être tata nini te oyo. Mais c'est ce qui azo kanisa pona Kabila. Mais bazo mona peuple elingi te bazo mona bolingwana ezokende. Balingi yango te. Balingi te. Bakata singa wana sheni wana isekedi nazala mingi tako peso conseil na komi na suka na ngai yo il faut katango il faut kolanda peuple parce que peuple nda pesaka pouvoir peuple nde a décidaka. Bonjour très chers amis internautes de 3W Henriette Kilumbu Shembo TV Ezui plus toyeku ke tobeta masolo ya mboka na biso République démocratique du Congo neni masolo ya politique ezotambola ezali mission na biso ya sika 4 questions Ezui avec maman Henriette Kilumbu Shembo mero afandi sipena masolo pour que masolo eke malamu lelo tokosolo na maman Henriette en direct ya Australie. Je pense que maman Henriette est là azo landa biso pour que tosola sur quelques questions concernant la politique de la République démocratique du Congo. Maman Henriette Kilumbu Shembo mbote. Retournons la biso à liboso ezali boye maman okoki vraiment pour ça la constant moko concernant politique ya mboka la biso Congo depuis 1960 kino kokoma lelo na 2020 ça fait pratiquement 60 ans au mboka na biso République démocratique du Congo ezwaki esika ya indépendance topé ya bonsomi pour ete bana ko gérer Congo na ndenge na moko elongola loboko ya ba Belge. Analyse na yo par rapport ya 60 ans oyo ya mboka na biso Congo ndenge ni eza pour avancer. Ok, Dadine, c'est pas une question tuninga, mais liboso na répondre question nanga na kopesa bandimi nyonso ya ngai mama Ezui plus ba abonné nanga na ba abonné nanga nyonso. Oh na ba koti te ba koti déjà ba mbote na bino. Na sepeli mingi na question otuninga pona nani ya pouvoir ya 1960 na lelo. Nanga na ko répondre nga na 1960 na botama kité malgré mais to kaka masolo tangu biso to botama ka tokomi kokola na banzi ezaki tango Mobutu toyebaki nzala te toyebaki bitumba te bien sûr soki nzala pe ezalaka bituma mike ezalaka en tout cas biso toyebaka yango te toyebaka nzala te toyebaka bitumba te te bato babomi na Bukavu lelo bato ba massacre na Bukavu ba viola basi ba viola bana o ba Rwandais bakoti ba Rwandais bandako vivre sérieux pe na Congo o ba Rwandais bakoti na Congo babomi bato to bandako ba makambo wana te poto yakina toza ba la série 7 série 6 wana biso tozaki na to botami te mais na ndenge tango biso ba ko bota biso to komi kokola nde na zoloba to yebaka wana te. Jamais na yoka masaseli la nzame na yoka ke mutu tel balobi nzala na Congo bana bazotanga te banini toyebaka yango te mais ça passe tant tokokoma na série ya Kabila le père balobi aye nde tokoyeba mamunduki nde tokoyeba banduki kuna babomi na Bukavu kuna ba massacre salamaki makasi pote Kabila le père azo pouvoir nde sko na Congo tokoyeba ki manduki pele laka nzala peza laka basi ba kufite kuma tiseri comme na ba viol ndi a partir de toi ko mona totali pouvoir à Mobutu totali na 1960 ndi wana zomona différence eza entre yango Kabila akumeli masolo après Kasavubu Mobutu Laurent Désiré Kabila et au mona Joseph Kabila du pouvoir. Souvenir nini ozo garder na pouvoir oyo ya Joseph Kabila pendant 18 ans d'années où il a piloté vraiment présidence de la République démocratique du Congo. Lobela ba na Congo parce que aux appels lisusu moko oyo ya ba congolais oyo balinga kolande la politique ya mboka na bango vraiment la page analyse nini osala par rapport ya pouvoir oyo ya 18 ans. Souvenir na zanango. Souvenir onga na moi na zanango biso tangu Mobutu aleki Mobutu akufi tangu Kabila ayeko bima en tout cas mutu nyonso azaki na sengo
alobiki musée aye abundi etumba na zamba aye ti à partir de là bien na question na ngali boso toyebaka ba soda bakadogo wana toyebaka bango à partir Kabila tangu musée auti na zamba aye kobundisa mobutu akimi ake Maroc kuna esika kine kufa ya koti ana na Kinshasa souvenir la tana attaque na zaki na Kinshasa te mais mukolo musée akotaka mukolo liboso OK mukola liboso o musée akotaka na Kinshasa ezalaki esengo pona congolais nyonso biloko ekitaka talo kokuta ba Thomson to exemple ezalaka na ba 1 $, ezalaki na tala ba $5 Thomson ekitaka banya ba sepelaka batu bakima te bakino mona ba kadogo wana o Kabila yaki na bango ekomaki ba sodo banoko futa bango te bakomaki kofuta bango excuse-moi bana naliaki nyongo ezo katana mobwe bo limbisanga ya moto saka pe ma télé réalité na kati émission ekomaki okuta na kati ya nini ya pouvoir à Monsieur Kabila les pères okokuta ba soda ya bana mike bazalaka ozomona bazopesa bango $100 bao basepelaka mingi na pouvoir ya musée Kabila au souvenir ozotuna eza mingi basoda babandako futa bango ba $100 wana ozomona mwana mususu aza soda bazonga na mona bafuti $100 azokende soma ba jouer en tout cas souvenir à Kabila netinga na moni tangu premier jour akotaka biloko ekitaka ayaki nepeka na esprit ya bien mais azeka mutu afani mingi na zamba au moins pe différence pesa ki na ena mobutu ayaki mutu nyoso sakala mabele na malamu na ye nalobi te ke musée ayaka na esprit mabe musée ayaka mabe azana biloko pe ayaka nango ya bien azaki pe na biloko ne ya mabe demain mobutu pe tanga pouvoir na ye azalaka na makambo ya bien na makambo mabe mutu nyoso azaka parfait à part Jésus-Christ ata ba président ozo nommé wana nyoso ndako sala ya malamu te akosala mususu ya malamu mususu pe ya mabe ata ndenge lelo ya chichi akoti azana o azosala malamu pe ya mabe ata lelo tozi président nyonso tokozwaka na Congo lelo akozala souvenir ne ya malamu pe ya mabe donc azalaki 100% que aza parfait que asalaki biloko ya malonga nyonso 100% non président nyonso akoleka ya mokili ezala président nyonso ya Congo bakozala na bien bango na mabe nous les présidents de France Amérique Londres nous avons la Queen partout ba président so mboka bazana o basalaka pe na basi na bango makawa mususu mabe na koloba te po biso toleki na mboka wana toyebi nini ya mabe ye asisaki mission na yete bayaki ko kate mission na katikati baye ko boma ye OK ndi wana ngana mona ko répondre pour moi azaki na misana ya malamu azaki na misana ya mabe ayaki pe ko bongisa ndambo ya mboka pe ayaki pe ko bebisa ndambo ya mboka tie ko komela na liwa akufi OK ndi wana zanga ko répondre merci beaucoup pour la question otuninga dadi na sepeli mingi na question oui to continuer juste émission la biso 4 questions et maman Henriette okolobani ni topé critique nini ozanango par rapport ya ba élection o ya 2018 ezaki organisé na mwana mboka nanga to mona ba élection ya 2006 2011 et cette fois-ci à 2006 pour ne pas parler de voter vert okolobani ni par rapport ya critique na yo pona ba élection oyo ya 2018. Merci mingi dadi na question lisusu otuningai na pesa critique na élection elekaki na 2018. Na 2018 élection zaki matata. Naza na critique moko na kopesa te po biso nyonso toyeba ki tang bazo sa ba élection na bango bato yeke Fayulu nda kolika. Mais côté pe ya Tshisekedi ba nani comme on ba camere on sa pe propagande na bango na ba bukavu ba lekaka ba mboka nyonso pona kosala. Bango mbalende banda ko meni. Mais oye balaki ya vérité akobima eza Fayulu. Et comme ça ki matata. Na secret wana ya critique na kopesa na tango Etienne Tshisekedi ndazo diriger tout ce que l'état diriger ezalaki mbutu na poto awa ezalaki ba marche na poto awa oh Fayulu président batu mususu le benga Tshisekedi président ndoko benge Fayulu ndaza président lebso to ibaki batu ndoko sa ba marche tina mukolo Fayulu makana Afrique
aye na poto na Paris, Belgique, bayamba ye makasi, bazo benge président. Mais mikolo to moni mbutu butango, ekiti tozo kasuma kelele wana te. Toza la choix toko tike la Tshisekedi. Oh mon la Tshisekedi Félix a dirigé pour la tango yende aza na position na ko diriger. Si nande mukone okoka. Muto ebi secret ya muto ale kaka mukolo wana eza niyo ninga niye. Eza kolo Yesu Masiya nda yebi secret nani adonka ki moninga na ye. Toza na choite bolo na tche critique te pour le moment eza ye titinda zo diriger. Toti que l'État abongisa esika pe akosuka na mission na ye soki fayula kozonga akokota kasi sa naza na critique moko ta kopesa toti que la État na ye asala. Po soki peza ki nzambe te alinga kote ma place wana te a diriger. Eloko nyonso nzamba bongisaka. Ata donka ki babia donka ki fa ndefa kaleka. Mais soki zaki nzambe te alinga ko salisika la te. Ngonga ne kokoka, mukola epe kokoka, tokoeba nini tokopesa critique, nenda zaki président ya solo nzambe boko ndebima aibi makambo wala. Soka za na kitu wana seke nzambe nda lingaki. Toza na critique te, naza na choati. Ndeko Balandi, c'était là notre émission 4 questions avant que to silisa yango. La dernière question à Bisso, Oyo Tokotuna Maman Henriette. Maman Henriette, que pensez-vous de la coalition entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi par rapport à la coalition? On a ma est-ce que la coalition Oyo et Kokoba, cette coalition Oyo et pour prendre fin quelque part parce que chaque jour il y a toujours des contradictions entre les deux côtés. Et puis en même temps, au Pesabiso, dernièrement, pour que tout se sépare. Merci beaucoup. Merci pour la question de Soko Tuninga pour la coalition entre Kabila na Monsieur Félix Tshisekedi. Pour la question ana non qui écoute musikate. Pour la ezalité, il faut bakata relation wana coalition il faut kata na lokola singa. Eza lokola chaîne moko soko ba eko kata. Pour population jamais balingi yango te. Population ya Congo balingi ke katana pour pouvoir eutakande na ba peuple. Mais c'est Tshisekedi Etienne Kabila, il faut alanda oyo ba peuple bazoloba. Soki ye alandi o ba peuple bazoloba na banzi bakokende batu bakozala na nsengo na ye bakokende penza kitoko na population. Donc il faut couper ça. Il faut bakata coalition wana pona bi peuple elingi yangote omoni lelo caméra zapi caméra lelo za na prison to ebi nini te population pe tota to nini te oyo Monsieur Etienne Tshisekedi azokanisa pona Kabila mais bazomona peuple elingi te bazomona bolingwana ezokende balingi yangote balingi te bakata singa wana chaîne wana entre Kabila et Etienne Tshisekedi. Tshisekedi naza mingi ta ko peso conseil na komi na suka na ngai yo il faut katango il faut kolanda peuple parce que peuple nda pesa ka pouvoir peuple nde a décidaka le peuple a décidé il faut ko kata ce qui amitié wana amour bolingo wana na Kabila coalition les autres inir bino il faut kolanda oyo peuple a lobby parce que yenda pesa ka pouvoir na sengi kaka namboka na biso nzamba pambola bitumba oyo esila pasi oyo esila toyebi mukolo kosuka te Monsieur Tshisekedi nga na suka na koloba te kaka nde na lobi il faut landa oyo population zoloba il faut akata relation coalition il faut ekatana donc pouvoir eyakana ba peuple ye il faut landa ngo naza mingi te na ko ba politique ya mboka na biso basala kaka ndenge babandi kosala balandela miyibi nyonso bayibi na mboka na biso batindi bana bango na bapoto bazo vivre malamu mais bana na biso na Congo bazomona pasi bango bazoyibaka mbongo bana bazomona pasi bazolia te miyibi bakuluna na mboka tobondelaka toujours nzambe bino bakombata boza na poto bakombata baza na Kinshasa basangana te bakoluka solution moko ya tina na mboka na biso
na tsirikisi wana mbote na bino nyonso eza bino mama Arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko bokoto bomi abonné et pas Arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo politique ekotu toza ezui trokota côté nyonso bokomona biso. Ok, see you, bye. De Kobalandi ya émission na biso 4 questions ezui to komi na suka ya entretien na biso. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à la grande dame maman Arrête Kilumbu Shembo TV ezui plus to pesibino. Un grand merci. Vous êtes partout dans le monde en train de suivre cette émission. Pour s'abonner massivement parce que ma solo ya Congo 4 questions Jésus et bandit déjà. Donc bientôt mon bandozoa homme politique va vous répondre à 4 questions la biso Jésus. Tu peux se un grand merci. Tu coutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien, vous s'abonner massivement, vous partager ma vidéo na biso et surtout vous s'anater pour visualiser ma vidéo na biso et puis vous aimer. Donc moi like na bino et ça la biso bien. Pourquoi pas aussi vous commenter. Alors on se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Kano, est-ce que Youssef au PJ de la musique congolaise? Likama lishu ya motema nanga tongo na pokwa ngana kata bwale okokene okotikaka mawa na kati ya motema oyo emisane kobeta pona bolingo ebeti mangu pona pasi okolelisanga pona nini lishu se ya mitema tosalaki bondeko